Bato babundisaka yo pourquoi bayokaka pasi makasi. Pourquoi bakombataka yo soki oyebi te babundisaka mpona nini? Babundisaka yo paske yo soki obeleli Nzambe, Nzambe ayokaka yo. Biso toza ba Daniel. Soka mokolo wana ofukami, otomboli miso na likolo, obelela Nzambe abomoi, Nzambe ayokaka biso pe ayanolaka biso. Le même jour. Yango moni bango na kimia te. Dès que yo tie mabolongo na se, bango babandi ko se paniquer, ba telema wapi, bazala wapi po bakanga réponse na yo. Donc Nzambe asalaka o grâce, asalaka ngolo, ayokaka yo, aza Nzambe témoignage ya Rebeka. Na belelaki ye, ayoki nga pe ayanolinga. Tala bitumba no sike utaka. Po banguna na yo babelelaka Nzambe, ayanolaka te. Ekomama te na Bible ke Eli atiki Baal, ba prophète ya Baal babanda liboso, bango babanda kosambela bazwa eyano te bandeko. Me biso ton tobelelaka ye, ayanolaka biso. Tala tina babundisaka biso, balongaka biso te. Po biso bayokaka biso, bango Nzambe apesa bango mokongo. Nzambe apesa bango mokongo. Biso eloko eza kati na biso, ezaka connecté. Toa na numéro ya téléphone ou bango baza nango te. Tobengaka Nzambe na réseau ya bien. Na Jérémie 33:3, Nzambe aloba belelango na koyoka pe na ko répondre na kolakso makambo ebombama na oyo yebi te. Mais po ani bango to babelela Nzambe ayokaki bango te pa yanoli bango te. Parce que motema pe se kontaka bandeko. Soki ozobelela Nzambe, téléphone na yo eza motema na yo. Motema na yo soki eza bon réseau, oza motema malamu, ozaka jaloux na mutu te. Bakizako na makambo mona te makambo na yo yebi te. Mais na buto loba ni Nzambe likambo oyo na yebi kote wuti te mutu na makolo te. Mais Satan abimisa makambo so ombo mona mutu musuka aboy. Satan abimisi likambo na ye. Ba makambo ebimpo na ye kokenda na va ya batu te. Yokaka mingi Nzambe. Biso toyokaka Nzambe. Motema na yo liboso ya papa eza ndeni. Poso oza motema malamu, oza jalousie ya batu te. Osepela na lipamboli ya baninga, olinga baninga Nzambe asala bomolamu. Intercedaka na faveur ya baninga. Ozobongisa telefone eza connexion ya yo na papa na yo. Mukoko tiaka mabolongo na se obie butu oyo kotia mabolongo na se obelela ye ya oyoka yo. Aoyanola yo. Parce que telefone eza pepe. Eza peto motema no eza kitoko makasi. Me bango kuna telefone soka babalika boye. Kwi pour nini. Eza kobeba. Parents etrompaka bato. Bato ebele balingi makambo ya Nzambe. Bato ebele balingi kombo ya Nzambe. Yango moni babangaka te kotanga kombo ya Nzambe a 20. Biso Bible Nzambe azopekisa biso kotanga kombo na ye en 20. Mais bango babangaka te po bayebiki ayokaka te. Nzambe ayokaka ba prière mususu te. Pe bato mususu Nzambe ayokaka bango te apesa bango mokongo. Nzambe apesa bango mokongo pe akanga matoyi. Ekomama te na Bible. To babelela ngai na pesa bango mokongo. Nakanga nini? Nakanga matoyi na ngai. Ayokaka bango te. Yango ata babeleli kombo na 20. Tozomona bato mabe baotanga kombo ya Nzambe Nzambe. Oh, pourquoi Nzambe apesa bango tumbu te? Ayokaka bango te. Donc baotanga kombo na yana. Ayokaka bango te. Mais yo so tangi kombo papa na wa 20. Nzambe okonto lisumpo. Tongo benga obenge na likambo zanga tina suka otala. Azako sa makambo ebele rebeko benge ka boye abaluki suka otali eloko lobeza na ite. Mon asepelite. Parce que déjà pesa o mobeko. Nzambe Nzambe mobeko. Nzambe ya Lévitique. Lévitique 17. Nzambe mobeko abi Moïse yebisaro. Nzambe na biso Nzambe mobeko. Alakisaka bana na ye nde bazalaka nde batambolaka faso akozala Nzambe na biso Nzambe ya discipline. Yango moni bato mosusu baloba na biso obomitiki po tolongwe bameshe tolongwe make-up babi tomitiki obeteli non tobeteli te. Nzambe na biso ana faso na yalingela bani bazala nayeba te un jour na kolala pongi Nzambe ayebisanga bandolata ba robe ndolata ba jupe wa ba jupe milai nayebaka un jour maman biso to bakabwana na papa biso azwaka mwasi moko boye bandeko
Mama na donc esomi ya barobi moko bana mbanda siko barobi ya mabe wana baninga balati kito yo lati robe mena ma misu ta robe milai donc nga siko nzambe aleyelanga barobe ya milai bajipe ya milai bajipe ya milai te ka fo ebwakama ntina makolo non biso fo koleka genou kofinika genou mpo bolumbu ya mwasi femme bible ezoloba femme femme sage bâtit sa maison maison ezalaka ndako kaka te tovandaka kombolaka ndako te nzoto na ya ndako temple ya molimo mosantu ye atonga ndako na yo atonga bomoi na yo atonga nzoto no mpo ya vanda donc mutakala ya femme ebandaka likolo ya genou nde tonda otambola genou nyonso mipende libanda lelo te lelo tokiti ntina se ya genou zomona parce que tokomi bafemme tokomi basi oyo bible ezolobela tobatir ndako oyo eza temple ya Saint-Esprit to détruire yango te mpo nzambe soki adétruire yo eza pasi moninga mokili bakombatre nga babundisi nga mingi me balongi nga te mpo anini parce que Elohim azalaki na ngai eloko esalaka biso différence na bango eza oyo biso toza nango bango baza nango te biso eloko nzambe atiaka te na biso te bango baya nango te yango mona yo la motema malamu ya motema mawa no ntina kati motema bolingo no ntina kati bango baya nango te donc ebondelaka nzambe ya bomoi nzambe ya grâce Dieu de toute grâce asala biso bolamu asala biso bolamu tika nzambe alola apambola kolela atenga mpe na nda olela mingi bato basalanga mabe nasalaka malamu ezongelanga ka mabe mpo na nini me naekomprendre nazalaki nango bazalaki nango te yo bando oyoki na ngai jalousie oyo Joseph azalaka nango bandeko ne Juda azalaki nango te Juda Ruben bango bazalaki nango te mais Joseph azalaki nango tala esika ezosala bokeseni biso na bango me bango babotama liboso Rachel ekobota na suka na nsima ya Lea me bashida ya mikolo wana jalousie vers mwana bata mokie donc c'est ça komitungisamaka te eza eloko oyo ozomema nde yango nde ezosala bokeseni yo na bango yango balingaka biso te bakokosia biso na bamakambo bazobamba biso makambo bakobamba me nzambe ayebi ofond na biso ke toza bainnocent mpe nzambe aojetifie biso fundaka bato bakokosia makambo na butu au milieu de la nuit ozwa kaka ye koma bakombo na bango talisa papa neti mutu makambo azoloba nayebi yango te nzambe kutana na ye belelaka nzambe kotika te yo oza na place mosusu te justice na biso tosekontaka na lola biso nyonso ya biso totalela likolo todepandaka na justice ya se te todepandaka na makambo ya se te todepandaka na likolo donc c'est ça oyo ezosala différence entre biso na bango tika nzambe ya Israel abatela yo abomba yo amen.